Basango na Mokuse, bonjour, bon après-midi, bonsoir, juge Nabiso procureur et affaire Vital Kamere na famille naye. Donc Vital a protégé mariage naye ndenge bandeko balobi et a prometaki vraiment akopelisa moto. Juge akufi bato ebele ba attribué cause ya mort wana epai na Vital Kamere mandenge tozoloba boye je crois baoyo baza na ba WhatsApp bamoni déjà corps ya juge. Soraya azalaki cité na makambo na mama na ye et procès à 100 jours hein, Vital Kamere na kati na prison akosamba a protéger famille na ye alobi soki Amida Soraya baye kosamba kopelisa moto ezali coïncidence ya maloba kaka alobaki ne boye nde esali liwa ya juge mais sinon bakinois bacongolais baattribue mort wana epai na Vital Kamere basusu balobi eza poison. Vital Kamere aboyi komona Soraya na mama na ye basamba mais awa tokoloba boye bao bazali na ba WhatsApp bamoni déjà corps ya papa nyani ndenge ezali déjà na kati na cercueil sûrement enterrement ekosalema déjà. Mais ndenge tozoloba boye procureur général hein, ba médecin légiste esengeli bapesa ye résultat ya autopsie lelo samedi. Alors makambo wana nyonso basololaki yango depuis hier vendredi et lelo samedi esengeli procureur général apesa ba résultat wana epai na famille ya papa nyani. Akopesa résultat akoloba nini? Akoloba obe résultat ya autopsie oyo esalemi na ba médecin légiste nde epai penza ye akopesa résultat. Et alors corps ya papa na biso nyani ezalaki bongo na bolimbisi na morgue ya Kankokolo epai oyo babombaki yango penza jalousement mpona koevite mwa biloko elongobani te esalama na kati na nzoto wana. Résultat ya autopsie oyo bandeko banso bazali penza kozela esalema parce que ezalaki demande ya basyndicat nyonso ya bamagistrat boyebi eloko na bango basala babengaka yango Sinamak hein? Basyndicat autonome je crois ya bamagistrat basengaki bango tout basala autopsie na corps wana mpe basengi protection na bango bajuge ezala l'état a protégé bango. Insécurité à la moelle épinière na kati ya mboka wana justice ya malonga ezali te et l'établissement d'un état de droit c'est vrai ekokozala volonté mais comment ba mécanisme ya kosala komettre en place po ete ezala vraiment ya kosalema ya solo tolobaki na Congo problème eza makasi ezali kopersiste juge akufi kaka boye après procès azongi na ndako malaise esalami juge alali cercueil na ye bafongoli yango baoyo baza na baréseaux sociaux bamoni yango émotion ezali makasi ya komona vraiment corps wana et ba procureur akopesa na famille résultat penza oyo ezali vrai résultat, c'est ça le problème. Admettons version bandeko bazoloba que po bandeko mosusu na landi ya abe Chole oyo ya UDPS boyebi aza communicateur na bango apesaka bainformation et na réseaux sociaux hein. Obiso toza bato na réseaux sociaux alobi que geste caméra asalaki mpo na masque hein? Avocat ya caméra alobi non masque wana tozali koyoka yo bien te donc juge achangeaki masque. Basusu balobi non aliaki etabe epesi mwa mobulu basusu balobi mwasi moko na quartier wana ntango baintervive ye alobi te ndenge eza wana et azwaki appel ya matata mponyo balobi trop balobi mais moto akosilisa makambo nyonso lelo ezali procureur général ya cour d'appel ya Gombe akopesa résultat nini soki esali ke ndenge version mosusu ezali ke akufaki na arrêt cardiaque eza arrêt cardiaque résultat wana ekozala accepté na famille na population na bamagistrat na bato nyonso point d'interrogation soki balobi ke ezali vraiment réellement poison ekozala ndenge nini enquête ekofungwama balandela nani ya empoisonné juge wana mingi banquête na mboka na biso toyebi ke esukaka quand même moi à laquelle les résultats vraiment ezaka difficile po tozwa ba résultat final ya enquête esalami boye esali boye résultat ezalaka te ba enquête efungwama nango mais pour quel résultat c'est ça le problème
Donc, mboka na biso souffrir na problème makasi. Nous avons un grand problème en République démocratique du Congo. Comment résoudre problème wana? Et alors, topesi bino mbote mingi, merci beaucoup. Na bino nyonso bomesana kolanda biso. Ndenge tolobi ezali basango na mokuse. Basango na mokuse tokokende nango na molai te po ezali basango toye nango na mokuse. Nouvelle en bref. Ya mokuse yango wana na dossier ya papa na biso nyani. Asi atiki biso. Ba oyo bazali na ba WhatsApp. Je crois na ba Facebook kala mingi te bokomona yango, mais je sais pas soki Facebook a permettre batia image wana na Facebook aussi na YouTube. Mais sinon total vers les après-midi. Soki YouTube aza kolongola ba image wana te, je crois bokozaba ba image wana ba dekobeli ba kopanzango déjà. Mais ça fait très mal, très mal. Comment na état ya juge na biso ndenge alali na kati ya cercueil. Bambato maïle baza kokende na kati na mboka. Et tolobaki le pays va très mal. Mais voilà maintenant les résultats. Ba slogan etambola kebele boko mesana mboka ekoki kotambola na ba slogan te. Botika fanatisme, arrêtez d'encourager le mal. Boya pene pour donner de solutions, de propositions valables. Oyo kosala ki mboka etambusama très bien. Parce que soki tozokende kaka na ko pesa mutu ba fleur, ko embrouiller mutu na place oyo boya ko memela mutu apport moko ya bien, ya koya ko memela mutu secours, ya koya ko memela mutu mayele, ya koya ko memela mutu quand même de voies et moyens, comment esengeli kotambusa mboka ezala bien. Bon, voilà le coup ezali ba nouvelle en bref, basango na mokuse, topesi bino sango wana. Vital alobaki akopelisa moto akoprotéger mwasi na ye na mwana na ye ekosuka boni. Déjà boyebi juge ya sika a remplacer et juge ako continuer dossier, juge ako insister na présence ya Mida na ya Soraya na kati na tribunal basamba. C'est ce qu'on va parler de ça na prochain numéro ya basango na mokuse. Quant à moi, je vous aime beaucoup. C'est ici que Nasuki et je vous prie de vous abonner dans notre chaîne YouTube Radio Sans Effet. Cela me permettra, si je suis en dehors de la maison, de faire mes lives sans problème. Parce que si vous n'avez pas 1000 abonnés, impossible de faire live na libanda. Raison pour laquelle je vous prie de vous abonner à notre chaîne YouTube Radio Sans Effet et qu'on permette ngata na zana libanda sango ya boyeye na koti na sai live. Et aussi, na bandeko baza en Afrique, balandaka ba nouvelle. Bato ebele baza na ba Facebook te po balanda et ba petite vidéo comme ça na YouTube et qu'on permette bandeko na biso bazali partout dans le monde. Balandaka basango ya mboka. Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Nos condoléances les plus sincères à la famille Nyani oyo va perdre non seulement papa aussi juge, hein? Donc il y a République démocratique du Congo et à tous les Congolais nous avons perdu juge Motona Mayele na mboka ezali penza matanga pour na bandeko nyonso ba Congolais. Et alors courage na ba juge, na ba magistrat, na ba avocat et na ministère ya intérieur, ministère ya justice bosala mosala na bino na ndenge ya malamu. Bato ebele bazo senga justice, ba victime ebele bazo réclamer justice na bango, mais corruption ezape makasi. Bosala mosala bien, nzambe na lola akopambola bino. Voilà tout ce que je peux dire pour aujourd'hui. Je vous aime beaucoup. Bisous, bye. Abonnez-vous massivement. Merci.